aspect ya liboso ya mutu oyo alingi ko nuire mutu na matière ya viol. Mutu oyo alingi ko kosela mutu makambu ya viol e bandaka na kiminaire. Soka za mukolo atali corps na ye na âge na ye na aspect physique aza nango aomona déjà que a moyen na kosa kiminaire ezate yango zo yoka na ba dossier lokola oya ba Moïse Mbiye mwasi ya mukolo mais alobi abandaki nga banda tango nazalaki minaire po na kiminaire eza d'abord détention tango ba dété yo okomi na position faiblesse faiblesse devant ba juge faiblesse devant ba avocat faiblesse devant victime. Ne place au monde en ce qu'on copie bandi. Procès à Moïse Mbiye, bazo pesa ngomingi aspect moko pastoral que judiciaire. Veut dire, Moïse Mbiye c'est un citoyen congolais en dehors d'être pasteur. Et tant que citoyen congolais, ce kazo samba, akosamba loko pasteur te, mais akosamba loko la citoyen congolais. L'État face à la loi moko ya makasi ndenge asala loi ya makasi pona ba violeur il faut ça la loi moko ya makasi pona bato ba okosela mutu viol devait dire soko lingo okosela mutu viol ke ba découvrir que ça le kuta il peut faut qu'il y ait de prison 20 ans il peut faut qu'il y ait de prison 25 ans comme ça e ba ndomona pena ke mutu tango ayo funda pena ya solo. Moi na oya koselanga makamba viol na yebi ete ni de près ni de loin nzambe likolo na opema na pema na ye nzambe oyo akamati molimo dadi di kambala oyo akamati molimo ya pululu soki na okosa makambo na olo bimana mwana na nzamba zwayo azwa molimo na ngata na vandi boye yo longola mwana souvertimate kobima kutute kobima kutute longola souvertimate alobi na kutu kobimoke musika voilà soki na yebi atande na yebi ken piana boye de près to de loin makambolo beza solo makambo c'est la prison pene mwana ngo yebiete na yebiete mais talande bato bakotele bolobi bato ba okufa na este bino boko fetete mais bongo feti onga na monaki ya mwana boketu asilisi classe feti munene ya solo ana oh feti munene ba video ezali botala vena ngai boketu mwana na ye ya mwasi asilisi classe feti munene na Belgique bakoti kutulokwa mariage faut batiaki banzembo banani na ba feti yango batia banzembo nzambe batia banzembo mokili nyonso ezalaki nini feti un médecin akolongola mwasi zemi sous drogue na yebite médecin nini wana o akosala oza mutaliboso solo baba gima bien nalobi na ok un médecin alongola mwasi zemi sous drogue na yebite mutualité misunga yo moko misunga tokate mutilinga la tezake yo moko misunga nga déjà na sadere nela sabo na koki na nga Turquie Suède nga na Suède mame na salefo na kamaladi na bela kaponga na sina sadere la pétrolière Grâce Mandela. Voilà, Misunga ya Grâce Mandela, la pétrolière quoi. Donc ngai na sina sadere et puis ba lycée na matu baza pe kuna na kosenga bukende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba lycée na ngai Misunga ya Grâce Mandela, la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé. Ngai mo na ba lycée na nga toza déjà na kati ya Misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda et bimisio kaka. Misunga ya mama Grâce Mandela. Bandeko Misunga ezali kokatela mutulinga la te ezali mutuelle de santé oyo epesa melinga batu nyonso employé to non employé mutu nyonso oyo akoki kaka ko contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela Misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te Misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo Misunga ezwaki charge na ye po na basoin nzambe akamati molimo na ye Misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda
bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga ta santé c'est ta vie. Badaju babeta baba congolais, ba hiro babeta baba congolais. De veut dire ngela kisake ba na kanda ya mutu oto yeba ndenge obima. Eza kanda ya mutu aza starté mais mutu oyo to yebi ndenga bandaki star. Tolo bango ikomi ndengo wana. Quand jalousie peut-être hiro a congolais. Maître Gims A congolais. Des nationalités, c'est pas qu'Aza français, des nationalités congolais. Aza congolais d'origine congolais. Attends, on a passé pas, on a biso à Congo. Ya Congo. Na mibeko ya l'État, soki Moïse Mbiye na Edingwe bango mbale babeti mutuli kofi. Ba oloba teke ya Edingwe eza normal Edingwe abeta mutuli kofi mais Moïse Mbiye te. Siko tango to koma na loi cousin blessure volontaire Moïse Mbiye komi cousin blessure volontaire pastoral. Yango pena fo ba pese tumbu makasi po aza pasteur. Fali Ipupa. Achela biso ba mai makambo bino ba combattant bosenga biso ba artiste na oyo to salaka na o bosenga biso to sala veut dire nyoso je crois que Fali a salang bola qui s'appelle lelo na monde entier que bino ba combattant bozana makambo bobande kolinga ba artiste ba sala po ba beta oyo a respecter ngonda ko beta veut dire boboya kato yembela Kabila biso batoto yembela Kabila tondima fimbu na bino tondima pasi tondima makambu nyoso poto yembaka Fali ayemba ngote ayembela ni Bemba ayembela ni Kabila ayembela ni Félix Tshisekedi veut dire côté on a Fali sur 10 ni Martin Fayoul 10 sur 10 soki Eliane afundaki Moïse Mbiye lokola pasteur mbele alingaka fondé d'abord un chambre nae agumbi mabolongo a fondé directement pa nzambe yawe nanga tala musali na yo asali boy to alingaka fondé na Notre-Dame ya Kinshasa to alingaka fondé e pa pasteur Soni Kafuta président banani to alingaka luka basala nzambe ake fondé tala pa ba musulman ake fondé pa Bima ake fondé pa frère Patrice ake fondé pa nini tangu ake ko fondé na parquet il y a le banin. Se détendre na ba week-end oyo yango chez Jongade batieli bino bilubu ya kitoko c'est-à-dire awa ambiance zali kolala ya malonga na ndenge ya deux fois te po bazali kotumba ntaba ya elengi makasi ngulu oyo ko sepela nango pe poulet na ndenge ya deux fois te ndenge kaka bozali komona zali kotumbama na kwanga ya banteke pe ne loko malili ekosala likambo na kati ya nzoto kasi chez Jongade ezali kofonga makaka chaque week-end c'est-à-dire vendredi à partir il y a 16h-5h, samedi à partir il y a 12h-5h, puis dimanche de 12h à 3h du matin. Babosa ni binote tango oye chez Jongade oko sepela parce que oza kolia ntaba, oza kolia ngulu, oza kolia poulet na musique ya elengi. Lokola mokolo ya vendredi, bobarna kozwa artiste lokola Suzuki Luzubu 4x4 ye muto banda kobeta. Pe mokolo ya samedi bokozwa les amis des amis bangonde bako sepela sabino na bagurumba ya kitoko. Pe mokolo ya dimanche bokozwa Emile alias de Mingongo yende mutu abanda kobuka bino pandi na ba danse ya elengi.
na bino bato bozali na posa ya kofete anniversaire, mariage to cérémonie moko boye, bokoki kobenga na numéro oyo plus 33 63 54 75 181. Chez Djongade awa soko ye okozwa service ya kitoko pe ya malonga po ambiance ezali kolala nde awa. C'est naturel soin. Ba Congolais balingi ba Congolais te ba Congolais baza tout près ya créer bato ba problème. Ata mukete ken piana eza na ngote ke pona kubanga to pona nini. Parce que pour follow balikambo pe faut na raison nini ya olobela ngo. Yebsanga raison ozala nini. Raison ozala nini. Raison ozala nini. Ça ya boya batuba zwa lisungi ya maman Olive. Raison ozala nini. Voilà. Obi combien d'appels au ngana ya makaka ya bato poto nanu. Sai nalingi na mona maman Olive pona problème boy. Sai pona problème boy. Pona boy partout dans le monde. Obi combien d'appels na zwaka. Donc, place au monde que Congolais pena aza mutema mabe. Mutema mabe to ebia ngo zaki mutema mabe kindoki to ebia ngo zaki na Kikongo. Kindoko to ebia ngo zaki na Kiyaka. Kindoki to ebia ngo zaki na eloko munoko mboka. Hey batajange etara mwana wana bakudia ye vraiment hey badie mwana wana. Mais kindoki comme na français et puis français correct. Voilà. Dans le niveau kindoki comme en français, donc veut dire muta commis pendant en français kindoki. A sali article a commis a jupe photo a tie pour kaka ko nuire na mutu moko be quelconque. Dans le niveau kindoki comme il. Leader to okende na suka oza mosangisi. Nzamba tinda yo zala mongamba te tinda o peno zala leader o diriger batu. Ozo rappel ba solution na makambo belé oyo batu bazwaka nango. Lelo nzamba pambola yo grâce à ba prière ya ba pasteur aminene et tout ça na ebike osolaka très bien. Mbote na pasteur Moïse. Pasteur Moïse na Londres. À London, dadi na PC mbote pasteur okay. Shalom. OK, merci. Prophète oyo pena apesa ba principe el sai na no vino pena e pambola mite apesa ba idée que no sai kende kotika biloko na ba orphelinat somba bakaye kendo tika badona ba école pena o bana ba souffrir au salela ngo après ko sala badona to mona lelo sai amata batu msuba lobo simba kisime ponanga c'est là ba témoignage o na yebi au pasteur Moïse ana za pena vie nanga ya makasi a prophète o soki na na problème na benga kimbala moko kotala likambo o ekweli ya sama bonza raté ya sama bonza pesa prophétie son pesa transport. OK. Abisako alobi soko sali biloko wana te anemo bo ozali na liste ya bato ba kufa mais nzamba souvent sala accident autonome otikala kufa te. Alors kotala ndoi na ye na ba problème nyonso ezoleka oyo ndoi na ye azana parke pasteur Moïse pasteur o lelo sambelela okombo na ye Moïse pasteur Moïse na biso pe aza awa azana ba problème tobika bandeko na biso abasi ata boke kofunda ba pasteur obimana mibali combien? Pourquoi au funda ta mobali moko te mais au pointe funda ka Moïse? C'est qui intéresse na kati ya makambo. Leader fisto ça c'est beaucoup sangana te na ba artiste comédien mususu bokinda ta na famille ndeko na biso Eliane. Lisolo ngo ba tia ngo na se. Eliane a publié Eric Mandala. Oya Lucas solution. Kuna so beki ba publier. Obi liboso ba lupango na ba ko tu ba komo leka. O mona ga so komi liboso ba ngo mbangu. A bango yoko ba tirer internet à l'écran liboso na bango. Non. Moi je crois que ndona nga ken piana. Nga sai na rolo baté lokola un citoyen normal, na rolo baté lokola un artiste ou une star. Voilà. Mais na rolo baté lokola victime. Ya ba dossier moko ya ndengo ya boye kasi yango wana ti po tomba nango oyebi lelo ken l'état na biso nde mutazo tika moi babiloko boye continuer au salama oyebi soki mutu asali punition moko ya makasi pona moyibi babeta moyibi oyo ayibi po ebangisa ba miyibi mususu mais batu moko bazwango bakomisi na bango ngo je ya kosakanela nango
ya koluka tina bato bayibi te ka po bakotisa bango neti na kimuyibi wana epesa kaka neti ke et puis bozo découvrir yango mais botieli bango loi ya makasi te moyen ebangisa ezate l'état fa sala loi moko ya makasi ndenge asala loi ya makasi pona ba violeur il faut ça la loi moko ya makasi pona bato ba okotela mutu viol devait dire soko lingo okotela mutu viol ke ba découvrir que ça le kuta il peut faut qu'il y ait de prison 20 ans il peut faut qu'il y ait de prison 25 ans comme ça e ba no mona pena ke mutu tango ya ofunda pena ya solo pour ebi ke likambo na ofunda soki za le kuta ngamo ne na okende 20 ans lokola loi eza nango makasi te pona mutu akosela mutu viol mais eza kaka makasi pona mutu a violer yango no moni bato baobanga te kokosela mutu likambo wana ya viol eloko liboso nga ina loba na kolanda procès o bandeli c'est comme si bato bao dévier to bazo matisa ba volume ya bato lolenge bazali bazo zoa procès à Moïse Mbie, bazo pesa ngo mingi aspect moko pastoral que judiciaire. Veut dire, Moïse Mbie c'est un citoyen congolais en dehors d'être pasteur. Et tant que citoyen congolais, so kazo samba, akosamba loko pasteur te, mais akosamba loko la citoyen congolais. Veut dire, na mibeko ya l'état, soki Moïse Mbie na edingwe bango mbale babeti mutu likofi. Baoloba teke ya edingwe eza normal edingwe abeta mutu likofi mais Moïse Mbie était siko tango to koma na loi cause blessure volontaire Moïse Mbie comme cause blessure volontaire pastoral yango pena fo ba pese tumbu makasi po aza pasteur te soki kozala na mutakala ya mutu na téléphone eza infraction te na l'état devait dire c'est que eza infraction te banda na chege tina sango le veut dire oyo etikali sikoyo comme siko domaine ya nzambe veut dire soki Eliane afundaki Moïse Mbie lokola pasteur mbele alingaka fondé d'abord un chambre nae agumbi mabolongo a fondé directement pa nzambe yawe nanga tala musali na yo asali boy to alingaka fondé na Notre-Dame ya Kinshasa to alingaka funda ye pa pasteur Soni Kafuta président banani to alingaka luka basala nzambe ake funda tara pa ba musulman ake funde pa bima ake funde pa frère Patrice ake funde pa nini tangu ake ko funda ye na parquet il gelo banini ake ko funda ye et tant que citoyen congolais pona mona batu ataba moni na bango eloko te mais aye pe pasteur to soutenir Eliane na nkopo yaza pasteur te lelo to komineti na guerre moko ya bato nzamba pamboli contre batu oyo balingi lipamboli ya baninga te eloko eka musangai tangu leader moko aokwelela problème ba leader ebele ba ovanda nie mais bato balukela ba leader makambo ba osangana makasi bato mitema mabe bato bazo tia mituna bango ke baza pauvre sans pour autant ba ke la pauvreté eza état d'esprit eza état d'esprit obi kana ba riche mususu mais ana ina idée osokola na piscine te na minute oya mais je m'en pas na bozuité mais na mitu azali na piscine moko azo sokola azane à l'aise ko sokola na piscine l'accine te elingi lobarke oza complexé à piscine pauvreté ezali état d'esprit na bi oza complexé pe à piscine ezali na mutu musu na minute aza riche mais ayebi oliate aza pauvre na esprit mais ça na jomo beta mutu azali mutu bozuité mais soko tali ndenga zolia na minute oyoki posa il mange bio chaud et bien mais azali mutu bozuité na mutalia ka rebele ka pauvre la ebisi yo ke ndeko nanga ken piana na ngai na loba po bato ba mona teke na lobi na bato baza ba pauvre bazo luka mbongo pa ba riche yango na zui pauvreté pona koyebisa bato ke pauvreté eza état d'esprit biso ba sai sai oyo to ba riche te mais to pesa aspect ba riche e bendela biso ba pire vie ba riche e bendela biso ba master ba riche lelo ngai na Eric Mandala toliaka to beta masolo ba riche po ebike na esprit nanga na riche mais soka yebike na état d'esprit nanga na za pauvre tant to olia ya za riche mais nga na obeta masolo ba pauvre
Kasi pauvre ezali kunya pauvre ezali na ko boma yo pona zwa pauvre ezali na occupé te ko salo mabe soki na un intérêt na kati ko salo mabe mais kiri na bino kana ba Eric Mandala na yango bazo critiquer première fois pasteur ake ko se présenter na parquet amemina ekiri ya Eric Mandala ba bedashu monite ke wana ezalaki pe moi trafic d'influence ko ça jamais trafic d'influence ndolanga e bongo elia nazo mema kasi banane kotaka na réseaux sociaux mona bateau elia na memi bateau bakoti makamka na nko lelo komi kaka entre riche na pauvre comme tu vas gagner entre leader na muto luka na za leader te kaka mutu fa gagner tala kutungai na ebiso ken pe na lelo na bandeli lisusu na kombo ya nzambe na mitu ya bana na ngai mwana oyo akoselanga makambo viol na yebi ete ni de près ni de loin nzambe likolo na opema na pema na ye nzambe oyo akamati molimo ya Dadidi Kambala oyo akamati molimo ya Pululu soki na okosa makambo na olo bimana mwana na nzambe azwayo azwa molimo na tande na vandi boye yo longa mwana asouvetimate kobima kutute kobima kutute longola asouvetimate alobi na kutu kobimoke musika voilà soki na yebi atande na yebi ken pia na boye de près to de loin makambolo beza solo makambo c'est la prison pene mwana ngo yebi ete na yebi ete metala nde bato bakotele pasi ya bato bakotela eponga ina souffrir pona nini ba mona kaka ça contre mwana moko boy to soutenir mwana wana ça c'est quoi mais yango pe to mona kaka awa soki artiste moko boy oyo yo leki aleki na télévision afingi yo bato ba lobele ote azala mukolo azala mwana mukebo zane age mo bato ba lobele ote mais soki yo keka ko se défendre pona ko pesa droit de réponse ya yo nde ko mabe te ya ko loba bongo te ya ko sala boete mais babosani ke mutu wala nde mutakendaki ko loba mabe na kombo ya sai oyebi mais langage olobi ane salinga pasi olobolobi mwana no yebi ete na yebi soki ken soki na yebi ata mwana wana de près to de loin veut dire de loin za nini mutu mobo mona ke ata na musika de près nde to kutana no de près na bandeli lisusu bana nanga o bato ba yebi ba Azmak ba Presilia ba Marco ba Philippe bango tout bana nanga ba Lydia bango nyonso na mituna bango nzambe ya lola oyo yo nanga to sambelaka soki ya yo azali nzambe juste oyo ya likolo o biso nyonso to yebi ke nzambe oyo pesi biso pema na bomoyi soki mwana wana nga na yebi ye nga sai de près to de loin azwa pema na nga nde na vandi boy mais tomoni pe ba deuxième so pe ba bimisa ba témoignage ya lisolango na yebi soki na vanda na prison 2 mois pour na dossier oyo oyebi mutu na makolo na yebi mutu na ngona makolo te eza pasi lisolango ok batu ba osakana na batu na matière ya viol pona nini to pesa batu siko loi to tangisa batu loi batu ba mona kaka pona nini batu baza koloba makambo ya viol pona nini ba okosela mutu makambo ba okosela ta yibi mais ba okosela ka viol mibeko ya viol elobi nini d'abord mutu nyonso o ba violer ozala mukolo ozala mwana muke nyonso eza kaka viol on comprend voilà. Na ko expliquer pour na lobi ndengo wana mais mibeko ya viol lobi nini ezana makambo lobi pona majeur o ba violer ezana makambo lobi pona mineur o ba violer lelo avec ou sans consentement ya mineur soko sangisi na nzoto eza viol veut dire mwana moko ya mineur ya 16 ans ya 17 ans ana mbongo na ye mwana mama tala cadre kitoko oyo bacheli bino bona ko se détendre kitoko avec un pacte d'idéologie chez Djonga 1 oyo efungwamaka tous les jours du lundi au dimanche oyo soki oye awa oza mobimba na ndenge ya kosakana te awa chez Djonga 1 spécialité ezalinde biloko ya kotumba mointe po awa batumbaka taba ngulu soso poisson pe biloko mususu lokola makemba ba frites pe biloko ya ndenge na ndenge chez Djonga 1 esengeli koyeba ke awa na restaurant bafongolaka kaka kobanda mardi ti jeudi à partir ya 17h ti minuit kasi tuna ngai nini boyeba pe bokanga ke chez Djonga 1 bazali na mobange na salle polyvalente po na bino bato nyonso o bolingi bosalisa lokola matanga mariage réunion to église oyo ezali disponible bona moto nyonso chaque week-end kobanda vendredi samedi dimanche à partir ya 17h
6 2h du matin oza mobimba. Soki oza na posa oluwe sale oyo okoki kobenga na numéro oyo 06 35 47 51 81. Oyoki omoni ondimi yako sambezati Shejonga 1 awa soko koti oza mobimba pe osepeli elengi. Adresse ezaka kase moko 45e rue na commune ya Paris Romainville 93 230. Shejonga 1 nyonso ezali naturelo soin. Ye moko pena na plaisir na bina lukaka na bimana ya ken piana. Ye moko futi chambre na ye moko lesi yo na suka nango apesi yo quelque chose ya ken kende. L'état pour na ye eza viol. Donc veut dire oko samba te mbala moko bako luka ba preuve te mbala moko okei nanu boloko. Mibeko lobini ni côté wana. Tout suspect en matière de viol, il faut lui mettre d'abord en détention avant les enquêtes. Donc, moi, je suis mineur. Ce que la question est il y a quelqu'un qui a violé avant l'État ayoka yo, ba mettre yo nanu en détention. Entre-temps, ba élargir les sous ba viol. Viol les alaki ko sangisa nzoto. Mais le viol comme yata ba monio kaka na ba air tardif to na mulili kaka. Obi air tardif pas mineur et bandara déjà après 18h. Donc veut dire pas mineur déjà air tardif. Donc veut dire après 18h mineur rosa libanda to tambula tambula. Donc veut dire 19h ba monio kaka na mineur mo botel bozo solo là eza viol. Ata bande ko tuna adresse. Ah to bana eza viol. Yango no moni aspect ya liboso. Ya mutu oya lingi ko nuire mutu na matière ya viol. Mutu oya lingi ko kosela mutu makambu ya viol e bandaka na kiminere. Soka za mukolo atali corps na ye na âge na ye na aspect physique aza nango. A omona déjà que a moyen na kosa kiminere ezate yango zo yoka na ba dossier lokola oya ba Moïse Mbiye. Mwasi ya mukolo mais alobi abandaki nga banda ta on azala kiminere. Pour na kiminere eza d'abord détention. Tango ba dété yo au comme une position faiblesse. Faiblesse devant le juge, faiblesse devant l'avocat, faiblesse devant victime. Ne place au monde en ce qu'on copie bandi. Voilà. Yosko liberté na yo mutu sala ka vivre. Maintenant ce que yo ba tio déjà en détention au comité ka lokwa kizengi o ne so ba mo yebisa yo au komosala. Yango moni na dossier oyo déjà tango déjà mutu akosi déjà âge. Nde débit ya lokuta. Batu nyonso oyo ba kosela ka batu makambo viol. Tala bango babandaka liboso na aspect ya âge. Pour na aspect ya âge nde place mi beko pena etelemi makasi. Na majeur l'état au bandako ya kotala. Est-ce qu'il y avait consentement to consentement ezate. Ngana yebi ba je wana ndenge salamaka. Yango wana ken na ofungula bato. Ta pas que ça mais tant que victime pe. Omoni bato o ba viola ba leka pe na ba TVT. Ba victime na bango ba suspect na bango ba to ba sala ba acte wana ba sala ba prison. Omoni ba vrai violeur ba zape na ba prison sans que ba procès na bango eleka na ba télévision. Ezalaka aspect ya âge na aspect ya télévision. Donc bato o ba ko c'est la mutu makamba viol ba bandaka liboso akosi âge et puis tango ke ndeko funda mbala moko accueilli na télévision pona ko vulgariser. Voilà. Ko lo bakenga ba viola ki nga pomba la moko azwa soutien ba komité mama benyoso. Voilà. Yango no moni tango ba ko c'est la yo viol ba kitisi âge ba ko ya ko lo bakaka siko viol te parce que il faut attendre au moins 3 4 5 infractions pour okwe bien. Ya kolongola bazemi. Ko ba tu ba ya kana makambo eza ba avocat. Ba na expliquer ndé mambo ezala. Avocat ko roya siko bisabi omoni mutu wana poto ko c'est bien. Pour avocat ndayebi mibeko. Yo ozoko saka pozo mbongo me yebi mibeko te. Mais tango avocat ko poussa na pembeni avocat siko ndé abanda siko yo ko orienter yo. Te na infraction moko ezalo ko aneti olingo kanga nyama na mutambu ya simple. Alors nyama makasi bakanga ke na mutambu ya ba pièce ebele. De ba pièce ebele. Veut dire ce qui est raté ndé mutu yo kanga e. Donc ce qui est simité na mutu ko zoaye. Yango no moni babandaka akitisi âge. Viol sur mineur. Ezali pe na
lolenge nango ba retraité lango yango moni sai po baba kisela makambo lokuta déjà nga moko nanu soki na sali rapport sexuel na mineur eza viol voilà eza déjà viol mais loko les lokuta baba kiseli yo siko nini azalaki ye moko te bazalaki 7 personnes et comme viol collectif natinel omoni na ba niveau na aussi natinel na bandal viol collectif donc veut dire viol collectif sur mineur plus enlèvement donc veut dire bazwa ki mwana na liboso na bango ba longole liboso na bango ba memi donc veut dire ba ko tchaka ba biloko moko mi balé misatu yango moni na dossier oyo ba tcheli Moïse Mbiye nini viol sur mineur justice na biso découvrir que mineur aza wana te et puis na makambo ba lobby et concordé te merci et puis alongol sa ezem sikoyo lokola ba yebi ke kolongolisa mutu zemi eza kolongola zemi eza infraction ya batumi bale veut dire na mutu oyo apesi mbongo na mwasi oyo ake kolongola zemi assassinat déjà bobomi mutu eza infraction batumi bale etikali infraction ya mutu moko soki mobali avant de ka sutuka boy oh mwasi alongoli zemi mobali akofunda mwasi to mwasi akoki kofunda mobali mais mutu oyo azalaka na part mingi na makambo etali ko batela to ko boma zemi ko bota to ko boma ezaka mwasi yanga lobaka ko bota ezaka décision maman ezaka décision papa te po papa ya zanika muta ko sala kaka maman nda yeba na période so basali ngai na zemi papa zanini muta ko sala kaka parce ba pasteur pe dans basala kango pe nazo tato tikala na ba fait ko sala ezali so muta ba pasteur ya zalaki ka pona ko sala mais moi si ne faki batela zemi wana be na lobi na yo ke to embrouiller partie au teken piana c'est ça parce que sérieux parce que so embrouiller na partie oyo batu ba comprendre te ezalo kwa neti to pesa message mobe po batu ba comprendre le susute ozomon wana to yana ngona suka wana to yana ngona suka yango na lobaki na ebandelike soki Moïse Mbiye azana mabe na ye akosamba lokola citoyen congolais non tant que pasteur voilà omoni po batu ba memango plus na aspect pasteur que na aspect citoyen congolais. Omoni? Alors, le quoi là-bas, il faut tout accélérer l'infraction. Bon, le banin. A kendaki kolongolanga zemi, mais a droga kingai. Pour yo bima infraction, il attire l'infraction. A sali mineur, pendant que zalagi mineur comme majeur, de 1, de 2, a longolexaki zemi a drogué. Anesthésie, na kuiti, ils ont bilon balé différent. Anesthésie ezali loboko na yo et ça la kutu lisute mais oyo kangote basali musalo bane ko sala basali mais ndona nga toza na kwiti ande nini so ba betio ni makoko awa oyoka donc veut dire kwiti comme un jour avocat yoka ken pena na développer yango no moni jamais un médecin na ebité soki ba médecin ba olandanga un médecin akolongola mwasi zemi sous drogue na yebite médecin nini wana o akosala oza mutaliboso solo baba agima bien na lobi na ok un médecin alongola mwasi zemi sous drogue na yebite na monde entier akosala te na monde entier un violeur c'est qui un violeur c'est mutu oyo aye kosala film na bomo ya mutu donc veut dire au monde ndenge total ka film tikali ona mutu nde ba mama bomengo balelisa batu nde ba bima ba mitema mabe nde yango wana eloko violeur ayaka kosala traumatisme wana veut dire yango monaka vrai mutu victime ya viol soka so beta lisolo na ye aotala makambo ngo mbala moko na cerveau parti a passi a stopper aleli achela ngo linette te achela ngo poudre te vous comprenez achela ngo linette te achela ngo poudre te to tika biloko wana ya ke mutu mo azolinga batu akwesa mutu apambama batu bopambama bovandi nie po eza bitumba batu bapambama te soki Moïse Mbiye a violé bakosambisa lokola citoyen congolais bakokanga mais ngana kolinga lokuta te parce que procès oyo il y a trop de lokuta déjà tant bakangi ka lokuta déjà na niveau âge siko papa so lilala moko déjà za kopola
malala nyonso to ekopola pe epola nango. ok merci leader. Alors bana Congo bolandi version bien pour ceux qui tolobi to côté la pasteur Moïse Mbiye batumsu baloba alesi bino mbongo tout ça. Pasteur Moïse Mbiye ngata mbota pamba bwena na pesa ete ba pasteur amboka na biso baza ba orgueil numéro 00. Ngana aluka yo pasteur Moïse Mbiye na pesa mbota boya na okende osa na guerre et comme makamso amoni na s'intéressa na ngana bango pena. Omoni yango makambo yango ba ko préjuger ba tuna musika sokutana Moïse Mbiye. Te na bina na mona ete na bi a majorité ba pasteur. Faut pas ko tchaka makambo oyo eza bongo te na mitu ya bato. Est-ce que sokutana na Moïse Mbiye? Yena na moni ete. Est-ce que so lukae? Na banga rapport ebele to kenda bo pese mbote. Likamu na musika tikala na kubanga na musika condamné kobanga na yo ko condamné te na condamné ete. Oyebi eloko oyo omona te esika oyo nano koma te kobeta liso na ngonte. Yo pe banda ko yebisanga lo mobi. Sai. Ti lelo photo tika na profil na yo. Oyebi ti. Voilà. Peut-être na musika. Oyebaki teke Maman Olive batu balobaka Maman Olive azalaka ndenge wana. Mukolo na memaki yo kuna tango komi kuna koti oyebi ba merci osenganga. Olobi ke maman azalaka ndeboye. Voilà. Aza maman simple. En tout cas, ils ont parmi les meilleurs souvenirs. Mais tu vas y internet. Tu vas non, ils allaient kaka. Dans ce cas, merci pour air pas tu refais zo kinenda kuana. Amona batuneti banzinzi. Aza téléphone nae, ana des téléphones aza moko ami bengi moko. Barman kata musique maman live abenga. Azo buka ba mesa ba bara ba to Pacho pena ba appel soki peneza maman Olivia solo na habité. Maman Olivia benga ta 10 fois na journée. Donc et ça là un peu plaisir air nake. Pacho pe moni ba photo moni pena ke oh n'époque bazo benga sande ken. Tana yo le cas déjà donc merci maman Olivia. 3 occasions. Je l'aime kinga kat na chewera. Ah te yango pacho ke ba kongo ko luka kisiko. Da na pena donc makambo esimba esute. L'idée to komi na suka nabike batu balandi biso ebele mingi ba peso raison obimisi ba gima moko ya makasi mais kotala pe yo lobiawa nga lobi nga zolo ba mabe pona ba pasteur mais muto alobaki makambo ngo muto afongoli biso misu za vie na mo paote ki ba pasteur wana baza bakoka po répondre te olandaki miso mo paote. Non, mutuna mutazana ba argument na mutuna mutazana conviction na mutuna mutazana ndenge na oya monela makambo. Ye moko pe vena nga Kofi aza pe victime ya makambo ngoti. Oyebi, via beta ba 10 ans kenda rapporto te pona makambo ngo. Mais ye moko ayebi place azali, makambo nini o ba kosela ye na côté nini o ba loba bosolo. Bana wana ta ba funda Kofi bango ba yeba kiteke ba sacrifier vie ya artiste mobimba. Po bango ba zoka mukanda. Yo zo mukanda 10 ans mais pour yo zo mukanda 10 ans est-ce que faut obomela pe mutu 10 ans mususu mutu moko asungio na vie. Voilà, de veut dire ngana lo ba etake victime il y a matière wana ya lokuta mutu na mutu ko défendre selon ne pas ala ki victime to azala ki coupable. Est-ce que vous avez venu mon papa pena ba tchele micro ba tuni question makamba Moïse Mbiye ozasi pena Kofi lo ba bien na ebite e dépendre na ndenge ya monelaka na ndenge pa na biso na bia e na mutu batu baloba mabe na Congo mobimba na batu bayeba na lokwa Kofi te na si yo moko yebi nini baloba te pona Kofi quoi mélangeaka les deux côtés côté mso mutu malamu ya blague te ou pe na problème nous asungio pe na vite fait mais soki pa bia salo pe kana yo zo pe kana ya batu belé ba jia batu de loin. Peut-être il n'y a pas de la victime, il y a juger de loin. Il n'y a pas de juger de loin. Donc voilà, il y a yebi Kofi, à juger de loin par rapport à préjugé au basalae. Merci l'idée. Alors merci. Tokomi na suka Aïssam Ezoba, Master Koko Arafat, Sir Paulé Lumumba, Adel Djoroba Goudanger. Batu bolanda biso vraiment ebele Adel Djoroba Goudanger, grand pote Fali Poupa, Nasir bolanda biso leader. Tout le monde a ba concert ya Fali. Kota kapena malete surtout so kotina Abubakar Lyondo Indaka. Fali lelo azobeta Bercy le 28. Combat ezali tout le monde koto ba combattre pe mais
ndenge jango ezokende c'est comme si nzambe alingi asala quelque chose okoloba nini mpona concert afali le 28. En tout cas nga elo mo na ko senga d'abord na bande na biso ba combattant ya liboso pardon mingi na punition bo pesa biso passer leki na sens nini bozo faire souffrir Fally Karaté parce que Fally a déjà na bambongo na ye Fally a voyager à ici ka lingi Fally a okende États-Unis mukolo lingi concert ou sans concert Fally a voyager concert ou sans concert Fally a rolia Fally a romela Fally a déjà na niveau ya okota na magasin kosomba elamba ti ya valeur ya 5 000 €, ya 7 000 €, Fally a déjà na bozuna ça monte ba 250 000. Fally ipupa achela biso ba mai makambo bino ba combattant bosenga biso ba artiste na oyo to salaka na o bosenga biso to sala veut dire nyonso je crois que Fally a salang bola qui s'appelle lelo na monde entier que bino ba combattant bozana makambo bobande kolinga ba artiste ba sala po ba beta oyo a respecter ngonda ko beta veut dire bobo yaka to yembela Kabila biso bato to yembela Kabila tondima fimbu na bino tondima pasi tondima makambo nyonso po to yembaka Fally ayemba ngote ayembela ni Bemba ayembela ni Kabila ayembela ni Félix Tshisekedi veut dire côté on a Fally sur 10 ni Martin Fayoul 10 sur 10 bolobi ba artiste wana batu bazo mona passe na Congo bango basala mbongo est-ce que basungaka place batu bandeko bazana problème ya mai et tant que artiste na muke azwaka achaki mai combien c'est 10 ba maman bazo violer bango na est bino bozo yemba bozo sala boy Fally akendaki tina est asali tina ba don ya ba ambulance naza si boyebi côté wana Fally combien 10 sur 10 sikoyo na muto azu 10 sur 10 na ba condition ni obloso bo pesa yepe kaka beta te obosani ba mama bandal na hôpital na tangi kaka ba o bango balinga pe na po ya mama bandal na hôpital boketu na lobango te na tali kaka oyo batu ba oloba bolobi batu ba okufa na este bino boko fete te mais bongo feti onga na monaki ya mwana boketu asilisi classe feti munene ya solo ana feti munene ba video ezali botala vena ngai boketu mwana na ya mwasi asilisi classe feti munene na Belgique bakoti kutulokwa mariage ko bachaki banzembo banani na ba feti yango bacha banzembo nzambe bacha banzembo mokili nyonso ezalaki nini feti et bongo ba feti oyo ezobeta manapoto ba concert ezobeta manapoto ba mariage ezosala manapoto ba restaurant oyo ezoteka na poto est-ce que ba congolais ya Congo ba tutokende ya Kinshasa ba tokende olia ba daju ba beta ba congolais ba iro ba beta ba congolais de veut dire ngela kisake ba na kanda ya mutu oto yeba ndenge obima eza kanda ya muto aza star te mais muto yo to yebi ndenga bandaki star tolo bango ikomi ndengo wana comme jalousie peut-être Hiro a congolais Maître Gims a congolais des nationalités c'est pas qu'aza français des nationalités congolais aza congolais d'origine congolais atambola na passeport na biso ya Congo donc elinga lobake bandeko na biso ba combattant et ozala paix et sengo pona bino bo pesa biso chance wana ya lobake oyo héritier so bobeta ki boboya ki boeta bon tokolo ba peut-être ezaki punition ya liboso po so héritier ayembaka te mais achaka ta cœur na nzembo ngo po azalaka na époque na maison mère bosiko Fally asala ni cœur ni chanson tozala quand même ba réaliste na mona maman moya combattante jour wana zolo ba Fally ozande konanga na yebi ko sungaka batu ocha mai na kisensu ocha okenda ko tala ba femme violée mais orobeta te sans ces sauter siko eza nini bande ko na biso soki tozolo ba tozolo ba teke po toza contre bitumba na bino to yebi bitumba na bino oyo esala pe pona politique ya mboka na biso omoni mais babunda pe na maloba te nga na pesa ba combattre idée na bi eloko bo pesa biso wana ya ba comparaison musique ezali art mobimba oyo ezali mutu na mutu azana ndenga zo salelango il y a les musiciens o ba imbaka politique ezana les musiciens o ba imbaka bolingo ezana les musiciens même na bamboka ya ba to ba yemba politique ba musiciens nyo sote ba imbaka politique
omoni et na ba société mutu albi aza politique mutu albi aza apolitique omoni donc en tout cas côté wana mais vraiment bandonation ba combattant bon mec un peu kotala pona mais ba senga ki pe na gouvernement que non asunga bango bakota armée po bango bana association sa guerre à est bakoma ba commando komba ki combattant koma ya ba commando en tout cas wana ngana ebité mais o ngana ça idée bien en tout cas sans que ezalake na lingi combat na binote mais na lingi pe quand même bola qui s'appelle que combat ngo ezaka sens voilà ezaka na tina parce que combat ko ozanga mutu boete na mutu asali malamu na mutu asali malamu te bango ne so ba ozala ka punition moko non na ebité eloko nini boko yebisanga sifali parce que so boyebi ke moyen abeta concert ezate pona est bato ba kufa en tout cas vela nga boketwa ote ko sa dia fetia en tout cas ba combattant ba fête anniversaire na bango bazali ba musique o ebetaka na poto ba chaque lundi chaque vendredi chaque ni ezali ba fête ça maral c'est jonga na ba to betaka vendredi samedi dimanche il y a chaque semaine donc voilà na pesi pe mbote na se jonga donc kitoko atro merci tokomi na suka est-ce que ba to remercier bazate na pesi merci na maman Olive Lembe pour na ba soutien na ye merci na ba continuer so o batika bisote. Merci na gouverneur na biso Gentini Ngobila Mbaka, merci na vice-gouverneur na biso ne Rombongo. Na pesi ba mbota to fuma banga moyo. Na pesi ba merci mingi na ya Willy Moucheni ko Mboka, na tête tenda maboko banque loketu Fonds monétaire international. Na ya Eric Mandala, docteur des ignorants, Cédric Banza, l'homme a un cœur sans défaut, maman Maria Piron, il y a Eric Mandala Bambota trop, Moses Wasitu, n'a pas essayé Bambota trop, donc Stomi Akafulek, n'a pas essayé déjà joyeux anniversaire na yo, donc mon ex-général Akafulek, n'a pas sanité, espace Djonga, donc Babi Saint-Valentin Oyo, vendredi, samedi, dimanche, et vous allez bien kuna, espace Djonga, ben joli Kiuma, poto na poto, Alibola, mon ami Fiston, Nzala, na pesi mwa mbota to batutu balandi émission oyo, na pesi mwa mbota to ya Willy Etoka, motema ya maman Jolie Etoka, ba grand merci ba mbota to mon ami personnel Aboubakar Lion Nzambe ba Mongwabi, Ken makasi onyo tozozo rara ezali ma Nzambe nguya Nzambe, tozana matanga ndeko na biso dadi kambala otiko tika biso, tozala toujours na attitude, to lelela toujours ma Nzambe esunga biso, to continuer kozala na se ya makolo na ye po pambola biso. Amen. On a lobaki ezali o molimo monsanto inspiré ngana loba. Courage na zaki na ezali courage ya bana Nzambe. Soki Nzambe inspiré po loba likambo. Donc voilà, tous ensemble na kombo Jésus Christ. Amen. Merci Prince Yaweli Mystère Vexas. En tout cas Prince Yaweli mutaleki on a matière à Vexas. Azana a été merci à sous le Kauka par Zuzi sous le Kauka. En tout cas biso ba congolais so tozaki kana poso sous le Kauka. Na bedachou. Nde Congo c'est bonga kala moko ya blagité. Patron Bogos Abed Achou. Achou. Voilà, merci. Tosuki wana merci beaucoup.